na ngoma bakutanaka te me bato na bato bakutanaka. C'est ça. Lisapi moko esokolaka elongi te mais ensemble esalaka différence. Lelo okoko néglige biso ntango mosusu mpo na likambo moko boye mais lobi oyebi te ntango mosusu na koko ede yo na bozo lukaka na internet na ba via bato. Ki star yango ekobimaka na ba internet ya kofingaka ndenge bozo fingaka komi benga ba grande dame yango eza na ba modèle oyo tozosalaka na ba internet nga na boyi nga tuka na kotikala kofinga ye te opose nga question na répondre yo soki ocomprendre nga mais na kofinga ye te na comprendre eloko esali pasi ya la Rodriguez aye boye bakata ye libele yango moni na pe na nga na pose oyo question nga koki kobebana na bango boye te babebana na bandeko te famille nyonso yango oyo tala mingeni ya kofinga biso biso na bashimene mutu tofungola yaki o live na ba Métis Cayenne et pas Métis Cayenne depuis avant Sonia biso toyebaka nga na lobango nda mona yo ya na panel biso ya la Rodriguez toyebaka akolukelo problème nga na lobango na privé toyebaka question na yo alobi ke bakati nga libe so alobi yango seke na comprendre vraiment ke bato mosusu bazosala ba dépression sans bayeba bato aliboso tango tobundaka makambo wana bato aliboso oyo nga nalakisa mabele na nga na kamera la marraine azalaka mami ngeni azalaka Magalino mama azalaka nalobi boza bandeko na ngai sango oyo ndenge ezokendele boye mais nalingi nazala na bato oyo quand même bakomona ke eza ya solo te nalongola vraiment elamba mpona kokolongola nanga mpe elamba na tie mpe nga nayoka nga soni te naza ngolaise biso na ngola nzoto kolongola te tata kolongola te gloire à Dieu mabele na ngai eza nango normal naza bakatanga mabele te naza na ba cicatrice ya bambeli c'est normal batianga mbeli na loboko mais gloire à Dieu ekoma nango kobunga emona nango lisusu te o comprendre ezalaki nango mpe bambeli te ke ekoti boye makasi non ezali yango bacrèche oyebi eza bambeli d'abord eza bambeli ya cuisine o comprendre donc mbeli ya cuisine ekosala nango badégâts oyo ya gravité o comprendre donc naza nanga mobimba yango nakipaka nanga yango te o comprendre yango nakipaka nanga yango te yo so olingi na privé comme oza petite sœur nanga naolakisa nanga naza yanga complet wana kuta eza nango faux débat eza yango faux débat donc zala na bato bapekisaka yo makambo mabe mais muto soki oza na mutu te ozosala makambo mabe mutu abengaka yo te akipaka yo te c'est que ozovivre na mokili oyo donc oza na mutu akipaka yo te c'est que oza na considération te en fait bato baconsidéraka yo te nga naza na bato oyo nga nazobanga naza na bato oyo nazorespecte nayebi rando ndenge ekendaka bato ebele bazanga mabala na rando kaka oyo
bato ebele bana bakenda na basocial bakoma na vie de merde bato ebele bazoka bato ebele bakoma affiche na police bazwaka so mosala te bato ebele bakoma bilobela toza na bango na internet sikoyo bolingi na explike bino neti nini ntango abandi liboma na ye boye sikoyo nga mpe nazwi kamera na nga mpo ngamu nalingaka bayeba nga ngamu nalingi nazala na succès double nakokota nasala rando na eti me nga naza na besoin ya succès ya internet te nga internet nazwaka yango lokola loisir eza place moko boye okokosala bamitie mpe ozwi mpe opportunité moko boye ose fait remarquer osali mpe eloko moko boye ya monene mais eza place te ke nga nayaki mpo nalukaki bayeba nga non étoile mutu na mutu abotama na étoile na ye yango ozomona bato ebele bakomi bacomplexe batindeli nga video moko akati balobi yo nga naza mokala Chantal ya Magali bo c'est normal aza na kanda ebongo ye kutake kosala mokala ke kosaki mokala na age menopause nga nazwaka Magali Chantal lokola bandeko na nga nazwaka bango lokola parce que nasalaka bavideo awa so nazalaki moto ya kose faire voir nanga bana otanga komba Chantal ere nyonso ti ekokute nga eloko te nazalaka bien na bajael show naza bien na bawarrior naza na bato ebele bayebani oyo nga nakokobana kotanga bakomi na bango me nasalaka yango te parce que nga nazwaka internet oyo lokola loisir esika moko boye nazo se défouler après une journée de travail naye nazwi telefone na ngai nasali makambo na ngai nasekisi kutu likala naza kosekisa nde nasali mwa video moko bo bato basepeli mais nazo se comparer te ke nona nazala lokola ye koma yebani na mafinga aza star ya mafinga yazomona yango lokumu non motema na ngai ya mawa nde esalaki napusa na pembe na sero bato ebele bapekisanga nafingami trop na bato ebele likolo ya sero mpo kaka nazalaki pembe na ye me nagardaki motema komonaka te na ye nasala video ou bien na garda ye nabomba ye ti lelo nakobomba ye mpo nakofinga ye te ozo comprendre me nga nasibisa soki bato mosusu neti ya baamérique bamétis kayene leo babalukeli nga baotetela mais eza parce que nazalaki na mamingeni na lui te sero tozalaka nde na hollande nakotike boye te aza ye moko natala video alela na internet anabi akomi desampa nakende na console moninga namema tomeka kochange ne biso nyonso na bacomportement be toza nango tochange ne ta mosusu tosangani tokosala bloc moko boye tokolongwa na mafinga bomonaki alongwaki na mafinga oui ou non alongwaki parce que tozaki kose soutenir na privé moto afingi biso kuna na privé tozosolola na biso tozo se consoler akolanda te eza nango mwana toseki eleki ocomprendre tozalaki bongo biso nyonso totenir bon tina suka toboyi te toza bato tokokoswana tokokoswana mais estce koswana ya mamingeni oyo abimisi lobi kaka oyo makambo oyo nyonso abimisi eza koswana ya moto aza na kanda bato pendant des années ou pas makambo nyonso abimiseli bato est-ce que soki araisonne bien ye alobaka aza moto amayele soki araisonne bien eza aza kolalela biso coussin ou quoi surtout ke moninga azobala ayebi mpe ke no internet oyo bato ya milimo mabe bazali mais est-ce que nde moto akokosala bongo epai ya Magali engai na applaudir ye nakosala yango te azoloba ke non biso tosanganaka na baennemi na ye ye mpe ake kosangana na ennemi ya bato moto azaka ennemi ya moto aza te ngai surtout mpona nakoloba surtout mpona Karine nga Karine nayebi ye te namonake kaka ndenge biso nyo tomonake na bareseau sociaux vrai dire aza relation na nga te nani tosolola te nani nazwa telefone na nga te nabenga ye nga nazalaka nde na Chantal na Magali rando ya Chantal na Karine nga nakozwa para motu te nakotala bango kaka ndenge ebandeli ndenge kosukela soki analyse ezali na ye nasala analyse esili mais jamais nakoko trahir Chantal jamais nakokosala yango mais nakofinga mpe Karine po asali nga mpe eloko te ocomprendre donc eloko eza wana yango wana moto abandi makambo nyonso nga nazoloba bosolo
eza ye ni tozaki na biso na ba problème na biso na privé oui tozaki na ba problème na privé tozo air moko tozo discuter ayo ozo sala boye mais esukaki na privé mais moto abimisi yango na ba réseaux sociaux et puis eloko mosusu na vie il faut kozalaka loyal oui na privé boyoka bien na privé to prometaki biso ndenge nyonso tozalaki wana en tout cas ta mbongo yango eye ndenge nini tokokabwana na malembe tokoya na ba réseaux sociaux te tosala ba rando tosala kala mais oyo ya sali eza yango te mamingeni ya tokoza mwana poto oza civilisé mamingeni okoka couper alliance tosala toza kokende bien totikaki makama mafinga tokomaki kosoigner ba relation bato bazobengisa biso mpe omona obimi mpe sango obanga mais lelo oyo yo mpona likama mokie succès internet ekopesa yo eloko te ekodistraire yo kaka succès internet ozoluka baview batya yo na bapage mamingeni de royaume okobanda kozala mokala banda lelo ti lobi okokoka organize mpi na yo te parce que ezwaka ta na makambo ebele et puis étoile nzambe apesaka succès na moto oyo alingi na ta na ye parce que panier ezocircule yo ozalaki na succès na yo kala lelo ekomi Chantal lobi ekozala Manuela lobi kuna ekozala moto mosusu zala na kimia tikela baninga mpe espace okokokangama na numéro 1 ndenge ozoloba mais soki nzambe alobi yo te yo lisusu te parce que apesaki opportunité oyebaki kosaisir opportunité na yo te oyo ezosala yo eza inquiétude à vie ozomona yo ozokanisaka neti orate vie mais or orate vie nanu te oza na fleur d'âge okoki kose corriger korattraper le temps passé biso nyonso tosala baerreur na vie mais lelo soki tokóma na mwa stabilité parce que toretrapaki temps tomoni ke tozokende na mbonga nazonga na nzela boye nakozwa kimia nde ezozanga yo mima luka kimia na bato nyonso komona vie na yo kokóma esengo okorayonne yo moko mitalaka na miroir beauté oyo ozalaka nango kala eza lisusu te parce que motema no etondaki to nzambe alingaka bato abongo te motema etonda haine na yo namoni yango lelo liboso nazalaki lokola aveugle parce que natiaki bolingo liboso nyonso mabe baza koloba mpo na yo nga komele bato babenganga Esther bokobana Esther akofinga yo nga lobi te mima aza so bongo ta changea parce que natiaki bolingo liboso nazalaki aveugle mais na 2 jours apamba masque na yo ekwei donc makambo no nyonso tuna komomona yango ka bizarre na mituna mais comment ngai nafandaki na moto ta molai comment mais bolingo nde eza kiyuma te eza bolingo koprotéger bato kozala loyal mo wana mima oyebi yango te et comme oyebi mo wana loyal te okozalaka bien te na vie batini nga video moko ozo modire nga mima yo koko modire nga te oyebi place na botama te oyebi ni papa na nga ni mama na nga ni badeko na nga oyebi mutu te yo koko modire nga te okoko modire nga te yo soko sala nga bolamu nga pe na sala yo bolamu donc oza na droit ko modire nga te kanisa lelo yo ozwa mwana Chantal ofinga ozwa Sophie ya na biso mwana oyo yo tolela na telefone mwana oyo Sophie ya lelo okomise moto arando mami na quel droit après okoya ko se victimiser comme ça tout le temps lelo na yoki yo na tongo Sophie afingi Magali mima mais liboma ne komo musika ekomi musika liboma ne komi musika mwana no ya mukie moko nzamba pesa ya mwasi okomisi moto arando et ozo s'écaper c'est que il y a quelque chose dans ta tête azakala monoko Sophia on dirait Sophia on aza mobimba uza na problème na butu na bangi yo mima nakoya tala loba da yo nyonso koloba baza yuma yaka nakofinga oza na eloko asika kofinga nga te nakoya te
nakoma mabele nazanga mabele nyonso mibale yango lingi po bobandaka kaka na bamwa oyo nayebi te soki liboma ngo eshofaka bino kaka soki moyo ebimi na bamwa oyo kaka tozokati obosani nga na kotikala kofinga yo te Chantal akutu Chantal Colorando aboyi mima ezoteya yo te mwana mokie lokola Chantal aboyi me tika na yo tika soki problème kozala na ngambu na yo ngai antuka na sokoli maboko nzambe nga naza na kati te mais jamais na kolinga malheur na yo po oyo moto akokufa mbala oyo soki botiki te kindoki na bino bakisi na bino bozwa mpo na bobonga na vie moto akokufa awa me kozala bana bato te parce que toya mboka na mboka toya kokutana na batelefone problème kozwa kaka yo moko parce que ozwi déjà problème tala bato ndenge bayini yo parce que bozala baintellectuel te ntango ozosala live tangaka bacommentaire ya bato parce que bato baza na se misusu bayaka mpo na kofinga ok mais eza na bato awa bazalaka bayele bazopekisa yo mpe na bacommentaire bazolakisa yo ke nzela oyo ezokende bato baboyi na bango tika tangaka bacommentaire ti yo koya kaka ana chauffe bango omoni rando rena rando yaya rena rando zalaka na bato nde rena rando zalaka na bato mamingeni yoka conseil zalaka oyo ofandaki na ye ya la Rodriguez quand même atofungoli bapanel 2 jours ofinga ye oyoka réponse ya mwana mayele oyoka réponse ya mutu esala oyoka loba na oya la Rodriguez ya en tout cas ndenge nga nalobi ngai finga ndenge olingi mpo bandi déjà finga na yo okolemba na yo lelo lobi après olamuki 4 heures oke osala mima biso tosalaka tobanaka mosala heure tolingi okomprendre mima nga na banaka mosala so nalingi na bandi 9 heures so nalingi na bandi 10 heures yo oza obligé kokende na 4 heures lalaka pongi yaya pongi eza très important ekoede yo na makambo ebele ozomonaka bandenge ozoganga 48 heures déjà nazokonte osali balive motema ezalaka na mosisa moko ekendaka na motu yango epesaka bato AVC toya komema ngambo te toboyi na biso tozopekisa yo surtout salaka rando na yo zalaka ta pose melaka ta mai ozwi bouteille ya mai otie wana vraiment ke lelo na ye kofinga la Rodriguez ozwi bouteille ya mai otie na mesa koganga na yo te parce que mafinga ezobima na munoko na yo oza na telefone na yo naza nanga pembeni na yo te ça sert à rien à koganga ozwi vraiment bouteille ya mai ofandi osala ngo nek lokola TV sala ngo bia koganga te ekobe biso santé ekobe biso santé na merci pour le tapotage merci partager like omeli mai na yo obandi kofinga moto oyo yo osala déjà yo aussi okela batu ozi putulu otie mai osali mutu ale moto oyo ngam nasali ye ale obandi ofinga sala ngo nano sala ngo nano après kende na mbeto na yo lala moto ango répondre yo te lala sikoyo na conscience no moto ango na fingi ya répondre nga te asali nga nano nini raisonner nano ataki tozaka bata maboma mais o raisonner nano moto na fingi asali nga nini mpo na finga ye moto nazofinga azorépondre nga te moto nazofinga aza mwana bato papa oyo nazofinga akufa kala mama na ye akufa kala mwana nde nazofinga aza na tata na ye raisonner ntango ozofinga après sikoyo ozonga sikoyo soki oza intellectuel okosala yango susu te ocomprendre soki oza na molimo ya bien en tout cas na ndimi te koya lisusu. Arrête de faire ça, Mima. Tika osala makambo sala. Nzamba pesa yo don ya koloba, mais ozo utiliser ngo siko na kambu susu ya Satan. Oyebi liloba nzambe très bien. Oyebi vraiment que non, makambo nazo sala, nazo tuka motema batu, nazo mema masumu. Mais
nayebi te envoûtement nini eza na kati na yo mema biso toza bafautif biso mpe toza na baproblème na bavie na biso toza mpe ntango mosusu na mabala oyo eza ya pasi toza mpe ntango mosusu ngai naboti mwana aza na problème te mais naza na bandeko naza na bacamarade naza na baentourage na société place nazali bana wana bazali eza kaka yo te soki ngai nazalaki na place na yo likambo wana etungisaka yo yango wana obimisaka haine no avers baninga luka bato baede yo luka bato bapesa kimia soki basali na nzambe te kende na hôpital bakopesa kimia me bakisi apongi ezali soki omoni 19 heures ebeti ozwi kisi no apongi okoza na vie mokuse na makambo ozosala boye koganga oyebi pourkui nazoloba ngo koganga oyo ezosala oyo na bareseau sociaux oza na vie mokuse apres baoya kokanga bato mosusu bandoki oyo eza avertissement